Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà moi votre humble servante maman MK, je suis là pour vous servir. Ma grande famille, si vous êtes ici pour la première fois, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que Maman MK ici chez MK Mbelou TV officiel. La famille, vous savez, la chanson, il y a une chanson, Bembango, venez voir ce qu'il a fait. Boya kota la oyo nzamba sali. Ce n'est ni pas ma force. Hey! La famille bato baluka kosa baninga mabe po bozwa nini nde na tunaka lelo vérité e bimi ndeka baloba ke lokuta yaka na escalier lokuta yaka na ascenseur pardon vérité eye na escalier pe ekomi yo belvia sa bino nini non boye bisanga non na yeba na ngana comprendre loko na ngana yebeza nini lelo j'espère que la famille e mingi bayoka ki et nungu et panzana qui sur internet que non belle vue kutu asale la kaba chance baninga belle vue alia kamikuwa yango fongola restaurant yango mais lelo oyo vérité ebimi nzokande la famille yesu pesanga na ba chair de poule pona loba bosa non avant na loba nanu to landa nanu vidéo ande on a biso Azako expliquer comment est-ce que ba bengaye pona à cause de la belle vue makambo. Boni ke makambo eza ba makambo utile kana film à traumatisme. Ba makambo utile kana film à traumatisme mutema mabe la haine qui ronge nos cœurs. Why people can be so cruel? Nami tunali comment mutema na biso batu biso quand je dis biso c'est nami tiena kati nami longoli te ponga pe naza être humain nami longoli te po nini ki mutema mabe ekomi biso boye lelo na mokili nzambe na ngai nazo tuna soki lelo nga na longoli Esther MM na nzela na nga na YouTube na kokoma jamais lokola Esther MM. La famille, nous devons comprendre une chose. Tout kamute mamabe, tout la nan vidéo oyo. Et puis on va revenir pour to meka nan ko solo la nan moi muke pourquoi ki moti mambi ya boy. Tolanda. O salela ngai voice to futa yo mbongo. O ba keno mama belle vue apesa ki yo mbongo. O lo kotele ba biloko nyonso to ezala ki wana ya fête ba desho batika ki o memela ye mama ya wapi azana tikala kabila ngata difrana ete siko no lukana yo kosa maramna komone par rapport ya quoi ya ngana chrétien ngana ngunza o comprendre ngaba popola ngana kombo drapela rouge le kaka soumen no ko kosa jamais de kamna komba mutu na sala ngode toana wenze monte ba somba ngona réputation mo sino bo mesana ko kosila ba makambo ba pesa ba mbongo ezamba na bina liboso pe ya suka bo benganga bo kwebisanga na kosa makambo ezamba na bina liboso pe ya suka bo keba ezamba na liboso pe ya suka no sa musana ngai olamba oyo na tangila na classe. Et puis grâce à Dieu, n'a gagné un contrat ébélé grâce à Nzambé. Et puis je voyage pour ça. Si vous avez un problème dans mon tout, vous avez compte à rendre, vous se rendre compte na bino. Pour kabwana mutu na ndenga kimia te kaboni pena mutu na ndenga kimia potike pas vivre na ndenge na ya Gabi Alobango déjà awa mutu sa la chaîne na asama na ndenge na yi ya Gabi Alobango potika mutu fa na kimia yango place ba boma mutu moko kaka zanga ka te pona kobikisa mutu. Toi la fille qui m'appelait oui ben était peut-être un artiste un comédien oui ben était peut-être dans un nani na muta maramwana te na cuisinier na muta maramwana te za mbana liboso pe ya suka akebisio na live. Et ça va de bouche au biki parce que la téléphone moko
au bit sur nous c'est des téléphones n'en enregistré. Oh maman. Yo le long ko sa réputation mutu yo pe yo ekozaka salut obomi mutu na nzete okufa pe na nzete. D'ailleurs on a mabena ya moi cité. Tumbalo yaka etoki ndeko mobali ndinga lobi atikala kozwa problème na ndeko moi cité Bellevue quand il la patronat. Pourquoi les gens veulent saluer réputation ndeko na biso moi si. Kaka po le lonzamba pamboli. Soki na nzela ya Bellevue aza susu wana te yo tango koya osala obela osala te ato longoli na nzela na yo otikalaka kosala oyo Bellevue azosala te ndeko nanga tobongola mitema pardon tobongola mitema likambo esalinga kobanga esalinga bafere esalinga ba chair de poule la famille comment tokokoma mitema mabe jusqu'à ce point hein? Comment tokokoma mitema mabe jusqu'à ce point donc to comme une facilité hein facilité penza batieli mbongo na mutu mais tu choisis l'argent au boycotter na mutu ozo na mbongo po oza posa mbongo oza posa o mona ta mutu wana te la famille c'est trop dur hein en tout cas c'est trop dur. Ça m'a fait trop mal quand je vis la vidéo. Je me suis dit, en regardant, répertoire, je dois venir partager cette petite vidéo avec tous les abonnés de MK Mbelu TV officiel. Parce que, on a besoin, au courant, il y a ce qui se passe dans la vie de notre artiste. Ce qui se passe dans l'artiste, dans le comédien. Parce que, on a MK Mbelu TV officiel, tu as artiste, dans le tout mais ming, tu as famille libre, tu as la première rangée. Et ça là, toujours, voilà. Dina chou, ce que la dina na ezali, la dina na chou, en tout cas, tu hésiteras, tu yaka to lobela. Ce qui peut kolobela pour mon bout, la bango pechanga, tu yaka to lobi. Ce qui a kolobela pour la cardozo mille esprit, tu yaka to lobeli, parce que esa chaîne, o ezali, ya ba artiste nyonso ya moki. Mais likambo esalinga pasi. Ceux qui n'ont pas sa conseil, non lobakaka. Oh yozo sala moninga lelo. Ne pense pas que osala bénéficiaire lobby. Osala bénéficiaire te lobby. Parce que banzela oh yazo lukatambola. So yo longo liye oh yo tambola na nzela anati. Misalo ya osala. So yo longo liye oh ya osala misala anati. En bon entendeur. Salut. Nzamba pambola. Bino so zamba no liboso abonnez-vous. Abonnez-vous. Aimez, commentez, partagez et ça a biso plaisir à ma case. Nzamba pambola biso. Filme na biso zo banda kalate, to uti kosi sa traumatisme. Mutu na mutu attirer leçon na ina kati ya traumatisme. Traumatisme traumatisé. Donc, tant que total ba filme na bisa biso, exacte que otalango kapo faut fan quoi otalango c'est qui se divertir non luka oyeba leçon nini baleli biso na kati ya film oyo leçon nini ya ko tirer na kati voilà nzamba pambola biso soki Yesu Kristo azongi te ngala bino tokutani na mikolo mizali koya nzambe amona bino Bellevue abimi molongi atirisi bokili bakomi kotuna yo nzamba lola. Hey, Bella, ça m'a battu la pardon.